Basi boza ba condition na bino ja bososo pozaki. Na ba condition oyo soki ekoki. Nde nini? Mobile azali yangai. Nde na kondima ba condition na ye. Et bon aussi ba condition soki ekutani te. Prenons que olobete mobile oyo il faut ça na ba moyen. Bon azali étudiant par exemple. Bon, étudiant bon, soko olingi mobile azala na ba moyen, siko mobile na maza étudiant parce que yo monike oh yo so luka faza na moyen étudiant ngata kutaza ndenge ko kati kakati mais ba condition so tie wana omoni ke échouer na ya échouer na parce que conditionner ba condition ke ngai soki mobile o azana oyo de azwinga siko mobile ngo aye condition o tie par exemple oh azala kitoko étudiant o paza nini kitoko mais dinero rien exact on sala nini akeka kala ke ono kulia boye non azui bon ndenge na bon susu soka monike mobile faza kitoko mais azana étudiant azana mbongo te eloko msusu so sanga wana bo azana étudiant te azana cité mais chômage azo continue kozela soka monike mobile azu musala nde azui soka monike ki chômage amozo continue ya kolia ki chômage ya olia wana te ela ta yepe ba âge za kopusa ba âge pe sokuta naka ba jeune fille baza koya na promotion bazo rameza na kiti wana parce que premier ezali aser nanga nazotanteka mpe korecollectionner bamakambo oyo ezali koleka na société na biso n'est-ce pas donc soki na comprendre yo bana basi baza kotia bacondition oyo ngai fiancé oyo akozwa ngai mpona koma mwasi na ye ata lelo te mais dans le futur aza na condition x y z epuis soki bacondition oyo ekoki te olobi ete ote retard ke nakozela ti bule nyonso ekoya peut-être mpe osi oyoka ke kozela mokumusa azanga mokila n'est-ce pas bakondition mpe eza nonga koya te 30 mpe ekoki 40 mpe ekoki loba oza na likambo mosusu mpe fo azala ekolo kingani ozo comprendre fo ka mwasi mobali azala bien séparatisme barégion ya barégion biekolo wana mosusu en tout cas mfumu antika soki azane penza musikanda te yete donc eza bongo religion mpe mosusu mpe fo azala chrétien aza chrétien te kayani o mosusu fo azala kaka soki azalaki ino donc bongo bon se nanga naza na question kati na place wana lobi le passé mais toza mpe na ka oyo ya Isaac ntango ake abraham atindi serviteur nayeke na koluka mwasi mpo na mwana Isaac ake kuna akutani na mwasi oyo ezali ke babayebanaki te ntango aye histoire eza koloba ye te balinganaki quand même dans tout ceci mais c'est aussi le passé mais pourquoi bino boza koloba ke tolanda exemple bahistoire le passé te mais dalanta libala ya Rebeka na Isaac toza toujours kozala comme modèle nani yango akoki korépondre mpona nini boza koloba ye te tolanda histoire le passé te dalante ta histoire le passé yango eza koya comme ndakisa ya koma kokene koluka mwasi tozolanda ngo ya eza libala modèle mpona nini mpo bakendaki na nzela normal mais soki totali oyo ya bango ndenge esalaki grande sœur na petite sœur toningi kolanda biloko wana te ok ya toningi kolanda yango te bo papa oui po wana ezali makambo ya kala po ntango wana peut-être bato bazalaka mingi te na ntango wana mais sikoyo na ntango na biso bato baza siko mingi. Bon papa wilinga naza na question est-ce que ba poser biso pa question pona koloba ete ba kamuso eza koleka okomona au moins si olingi kobala famille olingi kobala ba dot baza kosenga trop cher à tel point que mobali mbongo eza kokoka te et puis mbula na bambula eza ka koleka mwasi pe âge za kopusana yo pe mobali âge za kopusana libala nanu ka salemi te. Comment oui ko sala yo mobali pona ko éviter ba situation boye en tant que mwasi pona yo mama Deborah question ezali en tant que mwasi nini oyo ko sala pona mobali azako ko bala yo te fiancé na azana difficulté ko kisa d'autres ba parents et quelle est la réponse selon yo papa Willy d'abord bon ngana za la réponse et ya no na ko pesa na mutuna wana eza boye soki ba parents wana ba ko senga mbongo mingi ndenge wana eza lisusu kolakisa te ke baza bato ya nzambe mpenza ya solo po na libala soko otali bien libala ezali na d'autres bapesaka ezali symbole ya kolakisa ke bato mibale tosepeli na libala oyo na bango toza d'accord ekoluka te oyo banosenga mbongo soki monta boye songolo pakala mais siko coutume na bango eza kosengela bongo so eza coutume na bango yango wana papa jean mona libandeli nazali koloba liloba oyo akolobaki avant au fiancé il faut kotala moto oyo
oyo fo bala eske ya solo penza azali na kati ya kondima oyo za na problème ezali entre yo na fiancé te problème ezali sikoyo yo na famille ya fiancé na yo mwasi olingi kobala kutimi na bango famille na bango nde eza kosenga mbongo mingi me olingi mwasi na yo boyokai na bino so tozokota obi tokota na bakutime mosusu obimi na mokanda nzambe mpona mokanda nzambe eza na bakutime yango kutime ya mokanda nzambe ezali bosiko yo soko obimi na kutime ya mokanda nzambe okomi na libanda oza so na kutime ya nzambe me famille oke kobalela bango bazokokende na kutime na bango seke baza na nzambe te eza aussi problème ya communication soki olingi obala fi na nga oye kobala fi na nga yakoyebisa nga problème na yo soki okofuta dot te oza na mbongo nazosenga te nakoyoka mpo para nyonso susi na ye eza fi na nga abala mpe bien esika akei alors yaka tosolola vanda na belle famille na yo bosolola yebisa bango problème na yo na détail bakoyoka yo donc conseil ezali awa oza korekomande ba jeune garçon abimela famille ya mwasi a expliquer ka na ye ndenge ezali parce que alingi mwasi na ye bongo mpona bamama bolobi nini bino bamama sikoyo yo oza awa olingi mobali na yo mobali na akutani na kokoso mbongo ezali ya kosipote yo mpo kobala bokosala peut-être commerce ensemble salaire bokovivre mais clé peut-être dépense akoma ntina ba $2000 epui mbongo wapi yango mpona konosala libala yango bino bamama responsabilité nini bokozwa devant mobali na yo oyo na ntango ya fiançaille. Moi personnellement, na koloba liso eza question ya ignorance parce que nem papa Bernard auti koloba ce qui mobali alingi kobala niko kende kosola na papa bon ba papa mosusu akoki koboya Monique d'autres wana nde suka aboy mais il faut que ba parents bamona au-delà ya dot parce que vie ya mutu aza nango na maboko te boko bana mutu ya petit dot toki ya bangombe combien lobi mwana no aza na misère na kati ya libala. Donc il faut vraiment, dans tout ça, je crois, il faut poser la peine à koyeba nzambe, koyeba que Dieu est souverain. Donc biloko akoki ko sala à la longue mutu ayebite. Biso par exemple tokola ba papa na biso bataka ba comptable ba nini mutu nda sala ka vie na ye. Soki bat babala ni baza na vision moko ata pesa ki soki dot ata ya nzungu moko, mais baza na vision bien bazoyo kana bien bakoki ko sala un royaume ensemble. Donc il faut que les parents bamona au-delà ya mbongo, bamona l'avenir que bango pe baza na contrôle ya vie ya bana te. Zamba pe apesi bango bana ba éduquer bango, ba tailler bango comme la Bible dit sikoyo ba pesa bango pe ba kendo sa la vie na bango. Il faut ba parents sikoyo wana opesi conseil ba parents mais sikoyo pour la jeune fille libala na komi en danger parce que menace ezali awa elle doit compléter mobali ne faya kofuta ba dot ba condition na basengi est-ce que conseil ezali okoki kopesa na ba jeune fille que salela boye na condition ya boye eza dangereux dans ce sens que na kozonga kana ba parents mwana mwasi soko alingi mobali na ye ngai personnellement na onaka na ngamo kona kosambela je vais me tourner vers Dieu après sa faveur ba parents va comprendre mais ceux qui se ba parents ba comprendre te la Bible nous dit que toute malédiction non méritée ne peut pas atteindre une personne. Donc, ceux qui va commander, ngana okena liboso nzambe, ceux qui na yoki monter manange se peli nzamba la kinga que c'est là na kotsambela la nanu que ba parents nzambe a brisé mitema na bango a transformé le cœur de pierre en cœur de chair. Ba yoka ba zonga na décision. Mais c'est quoi ceux qui va yoki te ba conséquences, bon, tu sais, ça dépend. Tu vois, les conséquences, maintenant, il faut que les parents assumer en gros. Alors, je crois que la décision, il y a partenariat pour éviter la catastrophe. Donc, ce qui est dans le rôle de la jeune fille, il y a convaincre les parents, il y a réduire le prix à condition d'autres. Oui, parce que le mariage, c'est un commerce. Ce n'est pas un commerce. Les parents doivent comprendre que, comme Papa Willy a dit, c'est un symbole. Et ça la ta nzungu ba pesi bambo ba tala kanza oh mwana biso babala ka etala eloko yangoyo. À la longue, les parents va éviter eloko nini mobile wana koyela bango à la longue. Il peut leur donner plus que ça. Il faut pas bénir bana balobi zamba pambola bino bo kende. Allez. À la longue moi mobile wana so ba bloquer ba baby si bango pe ba ko rater bénédiction par. Mais merci mais bino no pozaka kozonga comme si na mutu ya ba parents que il faut pas comprendre mais quelle est la conclusion finale pour la jeune fille qui est dans cette difficulté?
conclusion finale eza vraiment nini parce que ici toza kolobela makambo etali célibataire mutu aza ange siko ya mwasi na ya mobali toyoki papa Bernard apesi conclusion kitoko yo mobali oza obligé okende kobimisa posa na yo mpe baparent wana oyebisa bango ke soki bolingi ke ngai nazwa mwana bino na condition mobokitisa bapri te bokofuta conséquence nyonso wana c'est déjà clair toyebi position mobali mais position mwasi jusque naza mpe kotante koede bajeune fille na ndenge nazomona mwasi ye akoki kokende mpe lisusu epa baparent na ye koyesa bango oyo azali mobali oyo nga nalingi oyo nalingi na motema na nga nyonso lelo soki boza osala eboye ozoluka ngai nakenda banzela mabe toni mpo lelo sina ko mokolo oza lisusu mwana moke te malgré oza parent okozalaka parent ti mokolo akufa mais ntango akomi mokolo akomi na baresponsabilité ya mokolo na bashoi na ye soki aponi ye nde moto akoasume nini na ye bashoi na ye wana soki akoyi akoyi soki akosala yango bien asali libala ne malamu donc soki natali conclusion ezali c'est comme si na mwasi na mobali même